Pastor Amanda, personally, like, you need to be very careful how you move. Parce que if something happens, les mêmes bateaux wana ozo frikan wana oza peme na bango, les mêmes bateaux bako chola yo. Bienvenue encore, bandeko baningami. Oh, tolongana bolingama seki. Merci beaucoup pour na bas support botinda biso. Encore tolingi totinda grand merci pendant merci particulier pa Madebo. Madebo, zama pambola yo pas Cédric, zama pambola bino, bozuita na bino. Oyebi ke ezaka motema moko particulier pour na ozwa tana yo ou encourager baninga. Tu comprends? Yeah? Mama oyo penza azwi tana ye pour na apesa biso moi encouragement, pour apesa biso moi push ke bosala bien, congratulations de ce peu tolinga pe biloko bosala. Parce que batu mingi te basala yango. Apparemment na pas Cédric batu pe na YouTube oyo bazoko mila biso na Instagram bot na biso ba message bino nyos zama pambola bino ya solo penake sans biso pe de parce que bino nde kozwa temps ya kokoma, kozwa temps ya ko s'exprimer, kozwa temps ya kopesa muninga congratulations. Epesa ka vision mususu, epesa ka balance mususu. Et surtout tangu boza ko encourager biso positivement, ezo pesa biso motivation mususu. En tout cas, ezo kendepena droit au cœur. C'est vrai, ezo pena ba négatif, oui, to boité, mais mort positif na binonde bozo pesa biso, ça nous fait vraiment ça nous va vraiment droit au cœur. Et surtout comment on a que non moko ya ba ambassadrice azupetan a commis na sentir simplicité. En tout cas mama de boza un bon nzambe. C'est vrai. Na sentir na sentir pena humilité. Omoni ko sekane nda seka. Omoni gentillesse nda dalaka. Nandenga komi nande to solo na sentir pena ke moi et ça affecté, ça vraiment un solo. Donc ça ezui biso vraiment na mutema et puis si biso ndenge mususu yo think like. En tout cas message Jesus pour na batu nyonso balanda majabu. C'est vrai mutoza parfait azate. Ba osala musala bango eza facilité. Eza vraiment facilité. Bazana ba place mususu baza positif, ba place mususu lokola bazana ba négativité na ba. En tout cas, bo encourager bango. Bo zo ba point faible na bango te pour comme que moyen moro boya ba lungwa ba ni non. En tout cas, bo encourager bango positivement. Bazui initiative wana pour que ba sunga. Omoni loko ya. Parce que mingi biso na Congo na biso na Afrique. To lo baka en Afrique dozana biloroté, tant que mutazo sa les locaux, ou les que to pese encourager biso to comme que na ba négativité. Bien sûr batu nyonso te ba kondima. Ata biso mora to linga majabu. Ba ambassadeur na ba ambassadrice. Bon, bien. Ba ambassadeur na ba ambassadrice Dieu sobaza kuna, ba kozana na raison te chaque fois na ba opinion sur ba pesa mais baza batu, c'est ça. Baza batu. Alors au lieu que to focaliser na oya mabe, to focaliser na oya malamu general elo kezani bazo présenter nini pour na to pesa nde support over. Eza elo kwa liboso, baza vraiment pas tellement na expérience na go. Eza elo kwa liboso avec le temps ba ko comprendre, ba ko réaliser. Et puis au moins auto sala ezo sunga pe bango. Na biso moko pe bondenge to zabwe. Nyoso se to lo bezana raison. Nyoso to lo bezana raison, mais. Donc en tout cas, bande ko congolais to se soutenir, to za la ini. Au moins tant to charabwe dending. Ça veut dire que non, to za ensemble, to balaning, to tika pesa ba point négatif mingi. To pesa ba point positif. To soutenir ba ninga et sika baza faible, to pesa ba encouragement pour ba mata. Abonnez-vous. Anyways, bandeko badingami. Lelo to ili bino shize moko. Shije. Ezani shije o size. Luka na dictionnaire. Merci beaucoup. Lelo to ye koloba
chez moko oyo tozo mona ke ezoleka na kata communauté to lingi peto solango parce que boy ba ke nyoso oyo biso to sala wa opinion ne to pesa ngo na ngambo ke to ba chrétien to yebingo nanu to ça ba chrétien mais ça veut pas dire parce que tu ba chrétien to longa na mokili parce que nzamba biso na kati ya mokili pona ko impacter mokili ça veut dire soki mokili ele kana boye esa la boye biso pe photo na moyen ya ko expliquer ngo tozo bateke tozo ba professionnel mutu sus a rotuna biso oh nana chebino nana bibino OK muta chebiso awa eza silence na yo parce que ceux qui ozoloba biso to quand même mais parce que mutu ta zawa azoloba lango boye tika biso to chavwa na biso voilà to remarqué le moro que entre sœur na biso Amanda Malela question zali que est-ce que musicien mondain na musicien chrétien ba cause na rapport ba cause ba camarade est-ce que vient na opinion na ozomona ndenge nini chrétien mondain na chrétien musicien mondain na musicien chrétien est-ce que ba cause na rapport quoi bon ce qui n'est tout le rapport ya collaboration na musique ou bien rapport ya kozala camarade parce que rapport wana parce que tous en a business business eza business eza tous en a business ou etali musique so toke na point musique wana eza business to sala malgré que na ndenga bonzambe to bon bon comprendre na sens à business vous comprendre bango ba beta musique na bango ou eza musique moko circulaire dans musique moko ya de to benga musique païen na obiso to beta musique chrétien donc maintenant on a business na parce que question mais à part na katia business libanda ozotu nanga friendship ki camaraderie na katia business to ki camaraderie na libanda ya business OK tous on na façon mibale parce que c'est important pendant que tala on na façon mibale ceux qui toquent na place en musique musicien mondain na musicien chrétien que ce tokoto na ke rapport ezanini entre binombale parce que yo mususu oyembela ozobake yo yembela nzambe mais mususu bake oyembela no nyusuka oyemba oyemba wana na cadre musique relation ekozala ndenge rapport ezanini sikukuna so pe siko toke na kata ki bonzambe so pe siko toke na kata ki camarade en général tokoto na pe question que rapport nini pesa ya biso tozana parce que your life na yo you lead it differently musique is ondre moi langage ya ko s'exprimer parce que nzambe yene mtsala musique utana mukilite na to bara musique is ndenge nzamba pona batu ba ado façon moko ba adorer ya eloko mo yebra sengela ba pesa ngopa na ye alors mais comme musicien chrétien ce que zo yemba ce qui nzamba pesa don ya ko yemba za pona o adorer ezate pona o faire ba business o gagner ba nini boy non lorsque il faut comprendre dans le lobby business juste quand en terme général ezate que question que non business biso nyonso toyebi ke Bible emo yebisi biso ke non ozio fele opesa po fele nzamba pesi yo don ya musique eza pona d'abord pona gloire na ye et de deux eza pona non obénir pe o eza bana na ye parce que na kati ya mutu nzamba chaka mutu na don spécial mais scope so to lobela sur don spécial eza musique tant nzamba pesi yo musique eza d'abord pona gloire na ye et puis de pona ko édifier o eza peuple na ye pour moi na kati ya business en musique rapport mort et cause à la entre musicien chrétien et musicien mondain. Pour moi, opinion nanga. Pourquoi? Parce que d'abord, Bible et puis amour et sabiso que non. Moulili na light. Moulili na lumière. Et koko kutanate. Atape na ndenge Paul la FCBiso même la nature ne vous enseigne tel pas. Parce que ceux qui n'est moulili to moi ebimi moulili ezalaraté. Tant moi ebimi moulili ekei tant moulili ekei moi ebimi parce que ceux qui va sangana bon mi bali ba pesa ni éclipse vous comprendre pour nanga na kananga éclipse que zaka moulili papa éclipse fait zaka moulili siko yeah donc je ne sais pas et puis ça éclipse siko cela veut dire quoi rapport moko ezate ça peut pas marcher donc eko balanate ça peut pas balaning it's not balaning pourquoi parce que moi j'adore le Seigneur vous comprendre Bible les a recommandé biso que non on adore que Dieu. On adore qu'il y ait un seul Dieu. Biso ba chrétien, tu adoras ka Dieu. Mais bande kona biso wana ba adoraka nzambe te. Bango adoration na bango eza na biloko eza ya mukili. Déjà tant ba adorer biloko eza ya mukili, ba ça déjà idolâtrie. Ba adorer moi si
bazoyembela mwasi bazoyembela ba bien ba mbongo bazoyembela tout ça voilà zana tune question na wana na place on a bisiko bi bazo adorer mwasi et bon ce que différence que zanini entre musicien chrétien na musicien mondaine oya sali nzembo ko kumisa mwasi like exemple pasteur Moïse Mbie asala album wana ya libala no parce que pasteur Moïse Mbie Olivier Calabas ba musique chrétien ba sebele ba yemba nzembo ya libala. Soko za mwana mbal ozo yemba nzembo ya libala mingi ozo kumisa mwasi on demande. Non papa, bien sûr. Il faut yoka ba phrase parce que il y a des différentes phrases. On comprend. Il faut yoka ba phrase parce que ba phrase penza ya ngone mte déterminant o eza parce que ngaso na bike na lingaka yo peut-être biso peto meka oyemba to bike to lingaka yo bébé ko linga yo bébé na nzembo ya libala eza ngo normal eza teke no na adoraka yo parce que oza soki boye parce que soko landi musique na bango pene eza idolâtrie o eza vie na bango de chaque jour mais ngai na cadre nino so ba idolâtrie azo idol nini kasi te tango par exemple tango ozo yembela mbongo parce que olingi mbongo koleka nzambe ozoyembela mbongo eza bien mbongo epesa nga vie mbongo eza boye il faut que mbongo eza mbongo akepa mwasi oyo sans yo na koko vivre te sans yo bomo na eza te sans yo oza souffle de vie na ngai est-ce que mwasi akoza souffle de vie à mutu est-ce que sans mwasi mutu ako vivre te wana eza idolâtrie. On adore que Nzambe, yebsa Nzambe que non, sans toi Jésus, je ne peux pas vivre. Okolo bana moi c'était sans toi je peux pas mais okolo ba que non, chérie, je t'aime. Net frère Ndembwana ya frère Moïse Dotoba. Aimba je t'aime de tout mon cœur, je t'aime. Ayeba azo yebsa moi na lingaka yo, oza na lingako na mtema nanga poza moi na ngai. Mais alo bate que non, je t'adore parce que sans toi je peux pas vivre. Je suis comme musicien mondial. Mondaine. Asa disco njembo azo adoré azo batte que o sa na kufa mais azo bakara moi c'est qui toro moi simbo et ça OK? Non, en fait, pourquoi na koloba eza OK parce que eza vie na de tous les jours. Inspiration na pesa différent. Pourquoi na obi inspiration? Je me rappelle mutu mo appelle ça témoignage. Alobi pas témoignage, pour son obi na témoignage ya nza musika na keka pa na bango moko na bango ya ba musicien. Peut-être maître Gims abandon lo ba na lobby bango ba yemba ba message moko eza subliminal je crois subliminal yeah abi eza ba contexte wana eza ndeni yo kan si ozo yemba ngo eza normal boy mais bango na sima nango ba na ba message codé on comprend yo kan si ka ko yemba Dieu tu comprends moke na Dieu wana pe omoni pesa Dieu obiso tozela Dieu te yo kan si ka yembi Dieu. Cela veut dire quoi? Nga soki musicien païen ou bien musicien o ya libanda nde to benga kawana ayembi nzembu o eza atachi nzambe na kati. You have to be careful before que non mona on pena que non oui apesi gloire na nzambe. Est-ce qu'aza converti? Parce que soki aza converti te source de provenance ya musique na yo tu wapi. Parce que rapport na sens que ya featuring ou tout ça la musique together one paye OK, ozana raison et cause la té. Mais question est-ce que cause ba friends? Bon, ce qui n'est tout lobby cause ba friends. Ponanga friendship donc on peut être friend mais on n'est pas intime. Frère Patrice na werason. Ba ya na lekiti. Ba ya na leki. Yo de jour mon ata na vidéo moko frère Patrice na nini. Na ndenga famille, est-ce que frère Patrice ako boya leki na? Non. Jamais. Ils ont makila na vraiment ko boya été. Mais sinon bas ensemble était na sens que non na sens où etali o eza spirituel bas ensemble était. Mais peki si bango te que non bas bande côté pourquoi parce que ako break lien wana teza makila. Being friends parce que m sous na koloba baza na mona kutu frère Patrice alobela makambo we raté we rapa lobela makambo frère Patrice te muna mutasa la vie mais so ba kutani na famille je crois ba solo la baza cool. Peut-être na bonzambe frère Patrice abondelaka ndeko na ya bongwana na bonzambe frère Patrice alukaka ke non ndeko na wana azonga na bonzambe ko koza peyo koza friend eza mabete mais est-ce que relation na bino eza ndengeni eza intime bobima ensemble bokendaka peut-être ba place ensemble parce que ceux qui net bo kende ba place ensemble bobima ensemble ça nani azo influencer nani moi solo nini bo solo. That's the question. Yeah, that's the question. Sikoyo ceux qui net kendo boze intime papa mieux vaut au lâcher. Ceux qui n'est que non yo lumière oza makasi yako kunda o eza ténèbres te
mieux vaut que break that relation que d'une manière que non kobo ya nete non mais juste que pour éviter que comme sa relation à moulai d'une manière que non tu peux garder une bonne relation mais ce n'est pas que non bozala intime et bon ce que sera bique oh dans un camarade naie parce que nazo te nzambe nazo lakisa ye so qui yo chrétien ya ozama kasi ya kozala na friend wana pour que o influencer na lumière bible boza ba lumière bo éclairer parce que jamais so kata so côté lumière na se ya mesa et au pesa light nango yoza lumière il faut oza makasi ya ko éclairer ba baza na ténèbres to benga ba ténèbres parce que ba bundela parce que to lobi que Jésus nde yende aza chemin vérité na vie parce que o andimeli Yesu lokwa mokonzi pe on bixte aza na lumière te aza na chemin te aza na vie te parce que so parce que ser malela a ça l'erreur. Bon, ngai na recondamné na bon, en fait on a bien condamné dans un droit à condamner té. Oui. Toujours batté que condamner mutu. Mais ce qu'on peut ça me rapproche. Est-ce que m'dans la mabe ou à ce malam? Like exemple na un exemple wana Amanda na Fally Ipupa. Au moment bazo la ki bazana ba on a moi qui émiti ce qui émiti intimité mon robe wana qui amitié encore trop peut-être bazana ba best friend mais bazana very frequent on dépend avec qui ceux qui ont Amanda abarobine nindi ma Fally sur moyemba bazaki pe azaki na vini moi Kofi azaki na Kofi donc sœur Amanda en tout cas comment na sœur Amanda a pesa penza light mon robe. Ceux qui ont retourné, sorry, alors on faut answer. Pour nani, why raison nini akata intimité wana azana wana bango o fréquente wana azana wana bango raison nini raison non linga raison ezanini raison ezake sœur Amanda image na ye obsoto ebe sœur Amanda c'est une chrétienne o azo ko publier kombo ya Nzambe na mukili azako évangéliser en d'autres termes azako évangéliser parce qu'un chanteur c'est aussi un évangéliste sœur Amanda azako évangéliser mais kotala na ba vidéo façon na yazo kendele wana ezomona na évangélisation te parce que Paul abanda kokota na ba païen raison na ezaki pour que no a benda ba païen ate ya ba païen mais ndenge to mona la sœur Amanda nga na omona pena que non ezate que non azokende pour que non apesa exemple o ya zaleli mais c'est comme si yé pas azozala influencer na ba makambo belé parce que nga na omona le moko te azo reporter pour na bango non na yebi vi na ye oyo ya nini vi na ye ya sécrété entre bango soki ate ya bango to ate ya bango te mais oyo l'acception na public to omona oyo l'acception na public to omona que non azana ye trop laisser aller na bango. Dans le sens que, comme on a un sous notre sœur, azobina na Kofi, comme on a notre sœur, akobina na Kofi, musique à Kofi, azobambambongo, comme on a notre sœur, azokanga ba photo na bango, comme on a notre sœur, donc, mingi, azo fréquenter bango, azo pesa biso na public, na omona azako évangéliser te. Oyebi makoma, non? Makoma banda wapi? Nathalie Makoma. Nathalie Makoma. Toyebaki Nathalie Makoma basala ba succès. Et arrivé un jour, Papa Wemba a proposé Kajiste Nzembu moko babeta et influençant via Nathalie Makoma tilelo notre sœur te retrouva kae souté. Mi balé nani Meje 30 na sœur Cindy. Toyebaka bango babimaka na nzembo ya cool matope Yesu nalingi yo on comprend babima na nzembo wana na album wana ya danger de mort babanda wana il paraît ti bazara ba sœur ya na bande bazara ba sœur mais le lot mona que non sœur Cindy akenda na ye sœur Meje papa beti le lot nzambe par sa grâce azongisi sœur Meje 30 na nzela et lokosko tozo bang ezani eza danger zanini ce que oyebi ko maîtriser peut-être aux anangote ndeto lobi ce que za light oyebi ko pesa peut-être nde dans amitié na nde na otuna nga question est-ce que na ko garder amitié na camarade nanga oyo na bisiko ezo dépendre na intimité boza nango pour na abatela kondima na sœur a salama be ko kende vers bango sœur à arrêter à garder kondimane sinon to ya perdre le gola ba Nathalie Makoma na banani parce que et lorsque na comme o isa mistake o na roba passer Amanda
personally, like, you need to be very careful how you move. Parce que if something happens, les mêmes bateaux wana ozo frikan wana oza peme na bango, les mêmes bateaux ba chola yo. Parce que na ki bonzambe na yo ozo bondela bango bazo monango. Sko jour elor moko ego salama bango ba loba tale ekuta na kata nzambe abondela nini meta elor salami me biso tona biso kuna te tozana biso fine. Mutako loba poni bo juger eza vina eza nini. Elor nde faut beaucoup comprendre. Tozo batela kondimande ko. Tango eza différent que cause la chrétien privé na chrétien na plateau. Populaire. Populaire. Tango ozondima ke oza la musicien. Tango ozondima ke voix na yo kana pas battre belé. Yeba ke automatique ozondima pe ba opinion ya battre belé na vie na yo. Parce que c'est different. You can't expect que ozo pesa biso ba musique, ozo pesa biso ba maté a boenini boeme sur les comme salami to fanara ki meto belote parce que vino privé. Non, parce que ce qui vino privé comme ko affecte vina biso. Parce que exemple, Amanda ndo zabongo, ozondre évangéliste. Bana mike ba yo 40 mona yo. Ceux qui bana mike ba zo yo tableau publicitaire mo biso so to mona to mota le la nyo so to le ka to mona mando comme le quoi oza icône icône mo robo. So ce que bana bazo mona siko yo ke Amanda ozo fréquenter no Fali, ozo fréquenter no ozo pesa génération na biso simali. So JBT Kofi message ni ozo tinda. Peut-être pardon. Quand d'autres lo ba serme Amanda. To batu nyonso to biso so to bande ko la sœur na biso le fait nani maman Marie Misambo. Lelo so ke na Congo. La plupart malgré que non article absolument la plupart en tout cas témoignage na mingi batu ba regretta kaka. Pourquoi par rapport et peut-être il y a papa Alain Moloto ndakufa. So ki net ba lobela témoignage à papa Alain Moloto today. Batu nyonso ba pesaka toujours ba côté more positif than négatif. Mais ce qui na côté ya Marie Misambu, oyoka more négatif than positif. Pourquoi? Parce que fréquentation na peu ezalaki mingi azaki na bon azakoto. Aletango sko akufi more negative than positive. The message is, Amanda, you have more to lose than they do. Yo zana mingi ya ko perdi ke bango. Parce que mutamukili akoya te, il s'en fout. Biso pe bato ya kibonzambe toujours na biso ke ezana ngo mutamukili. Soki omi bateli te ndenge tolobaki ndeko na biso na teli makoma e banda ka bongo featuring moko kaka e bendi mbala moko. C'est ça. Akenda ti lelo ata soki nini eza so na impacté. Pour nga personally no bate katanina fali katanina nini no parce que fali mutu aza demote aza ndokite aza mutu normal aza papa aza mobali aza nini aza mutu normal comme ngai mais loko nde oyo est la différence ba choix ya vie ba choix au sa la vie ba direction oyo to tambola na vie so and pour na pe ko parce que so pe to tuni Marie Musambu na ba camarade no sazaki nango na ba no sabaki ko fréquenter wana na ba bisa mokeni na nani aya déjà que abongo na nzambe parce que Marie Musambu nini boy to mona mutute to mona biso mutute so sko yo eza différence so que ça que so que yo moko yebi ke oza makasi ko le kabango spiritually pe nenge ozo fréquenter bango es changement moko ezo salama. Keep going. Keep going. Use the change. Mais ça là honnête dans yomoko judge yourself. So Monique et loro morote ezo changer. Les aka ke ba camarade et mo bossa na bino live et mo ozi views. Mama, don't get lost in the hype. Yeah, don't génération ezo ya na simano zo. À part côté abiso, tala na vie na yomoko. Nanga to ba don't get lost in the sauce. Ko bunga te na kata soupu, parce que soupu matembele. Soupu matembele za penza Robungisa musuni na kati ya te soupe ebungisa musuni za soupe madesu. Ça raison. Soupe madesu. Yeah. Ko bunga te na kata soupu. Wake up, yeah. To linga pe soki opesa biso opinion na yo moro pe side na yo parce que oyo tozolo ba eza na ngamo biso tozomona na na oyo biso te remarque oyo biso mona soki les soles are différents to sepela pe soki opesa biso mangolu ma chance to find na biso to sololi to ni seulement interview to ba pe side ndenge zane ni pona to yo ko la pe peut-être c'est leur mot biso tozo raté mais na oyo tozomona ke mama sala penda be careful sala be careful soki fali pupa azande ko na yo brother na yo ko bwaka ete of course satana te. Mais
exemple on appelle ça kezaki ya frère Patrice na Weranson bakoka ko sala dio moko donc dio na bango wana donc ko zapena donc tokozonga sima jamais biso pe déjà tant ko mono ezaki na fali okomi na kofi ozo bambano bambongo tout ça tokomo mona ko bangisa moko misère like tozo juger ote balobani mama Amanda soki possible ezali ke o contacter biso to solo opesa biso side na to yoka yope oleke ezaka to pesa opinion na oyo tozo mona soko lingi obviously it's up to you soko lingi reach out to us Instagram na biso ezali Petit John Mosh, email na biso pesa petitjohnmosh@gmail.com. Again, we're not insulting to hate pona go chola to hate pona go finger parce que you are doing your life. No. We need to be honest. One day il faut to longa parce que na on so muto sala so qui o se na elo côté is a judgment. Okay. Tozo juger mais tozo condamner te parce que nzambe yemo nda muta ko condamner mutu. Quand tozo ba tozo condamner te ça veut dire tozo chali lo ba soukate. Parce que tu évites futur na yo sur les andengini. Tu évites lobby no sur les andengini. Mais na judgment or biso to money, this is the judgment that we're passing based on what we've seen. Me batela avant you batela baninga. Because you cannot protect others if you're not protecting yourself. Alors mama Amanda Malela is it? Malela, yeah. Mama Amanda Malela, again, we're not insulting here. To hit upon our finger, to hit upon our pesa advice. We care about you. We care about your music career parce que musique chrétienne tous arabes nombreux you have a good voice. You have a bright future ahead of you. Nathalie Makoma zaki future penda lelo pena ke no talara nangwa yebi natalité. Exactly. Nangwa yebi baba makoma to bungisa bango. To bungisa Nathalie. To bungisa batwe belé. Eloko nde tozo banga ko perdre yote. Parce que souci à cette zalaka ya ngwana aboti la bisoka oya malamu. Toza poza to profiter na ba don oya kitoko tango zoemba musique donc et ça la bien. Et ça la bien. Ba valider ba vrai chant. Banzembo kitoko yemba mama. Again Mama Amanda, hopefully you take this in a good way. We're not here to insult you. We're not here to attack you. We just want to understand. Pe bande ko baninga mi oyo tozolanda na sima. Pe mamise mususu oyo tozali ya kala ya sika. Oyo bazape na ba camarade oyo bazo fréquenter ba misia mukili. You need to have discipline. Biso nyonso tozala discipline. Balance is like it must dending. Yeah, it have to be dending. It has to be dending. If it's not dending, it's not dending. God bless you. God bless you. Okay. Merci beaucoup. Until next time, we're going to see you again in the next episode. And again, button abiso bashize, email, topic, what's bothering you, anything you want to talk about, to address. Oh, nous sommes lignés to. Notre bête à anglais ou André, ce que tu as là. Tu vas comprendre. Yeah, nous sommes lignés to développer ba idée, ba concern, nous sommes so. Tinda biso na email, tinda biso na Instagram, paybook na Colorado production, biso musique na biso zali. Nzambe apambola bino. To see you again next time. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. We love you so much. Aye. Très déçu.